ezoboma biso bana surtout bana mibali kopona basi pe ezoboma bango pona kopona mibali pe kopona omona kaka oguna yo guwana ya mwana siko basi oyo ozomona ke elongi mabe ye ona nda vanda na libala yenda osimba libala ye mta omona penda ka azo respecter mobali oyo ke na olinga enveloppe wana enveloppe apambo yo ke na olinga e ngona omona siko ba venture oke sana nda omoni neti mibale bele na ngana duzwa si jango jour wana ebise ngate to tika pona temps ezakite mibale bele mwasi akucho na bana na ye akucho na bana na yo mais mwasi aye na ndako akomokoisa akomokosela bana na makambu akomoloba makambu ebele ti bana na bakoma bandoki yo papa pe na ba sentiment kaka o memama na loyenge basi to mystique o memama na loyenge ondimi pe makambo mwasi alobaki na yo bana pe bata bandoki pasteur alobaki boye yo pe papa ju bana na obengani bango na divagation nzoka te bana batu bazana eloko te po ani mwasi alingi mbana na ndako te mais yo kuti mobali na bana na ye comment olinga bana te en plus bana wana esika babotaka bango yo zalaka te esika ba papa na mama na bango bazalaka basala libala yo zalaka te yo kutinuka bana soit bana on sait jamais na vie donc bana na peut-être bango bako sungo lobi l'homme prudent voit le mal de loin. C'est ça te bando kanga makia na kaka nuni si mobali bale nuni elibale nuni bale nuna rate mi koso kwa bolinga na lobi ato mela ni kento ke so mo ni keno boko munoko boko zo zile kaya musata akota yo utwap unazona aussi on comprend yo na mobile tango ya kuta face no ya matembele amona ka face no ya matembele bela te donc en ça le jour akutu te amona ka asa no kia sokola bima ke na pas gender na c'est comme ça donc so bola soupleté basi etali bino après tango ndeka nga babala ngai okomola alliance alliance nda muto no salite o basi belé le bokomi salite nda mabala te belé basi ba propre basta poto ve papi et belé ba propre regarde toi finira na commentaire yem toye bon comprendre toke na belé ba propre ma propre proteste libre surtout za te ba mère nord na fongola blosu ba bomela ba boki timba surtout bato ba mela ba boki proteste libre vie za ngate surtout ba mela surtout ya ba masanga ba za ngate mais moi si ko mela na masanga belé bongo surtout moi si ko mela ba moi so no mela ba masanga na moi so mela ba masanga aussi la goutte tongo mela masanga no komi de mai o koma bien te salité makasi moi si mela soko melaka c'était makasi so moi so melaka ponga melate blanche melate mais so moi so moi ko mela moi vena yo ndeza la rara ningisi mutu mais moi si o ko masanga ko dominer ote ça la bien te pour moi yo tembe ozui nazalaka moninga na yo te pe na kotikalaka kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te na kotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo donc tolobela nde vie Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mister Siatoli nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie avec Adi Lodolé Selvo jeu c'est beau comme un deux journées nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga.
L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Mbote Nabino, bandeko bozolanda biso partout dans le monde. Nabi que vraiment boza ebele. Oyo bozo disposer batan kolanda biso. Conception na biso oyo eza juste kaka pona to sunga ba mabala. To sunga vraiment ba couple na biso parce que ba couple za na ba problème sérieux lelo. Alors merci à Washington. Merci na yo Eric Chimanoka, merci PNC, merci. Un grand merci encore à Jérimbo na Canada. Il paye des coca de London, merci. Il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo. Jean-Claude Mabanzo. Toujours. Toujours. Voilà, encore une fois, Léon Azana, blanche quinoa. Luki, blanche trop. Moi, blanche bonnet. Blanche yo, tozana e. Koto tozana, Melina Swamba. Alors, bateau yo te présente à Kabino. Émission oyo. De l'autre, il y a suite au la blanche mbote boni. Kitoko, papi Gen to lever la vie toujours. Yo, mon anité, ma bible blanche à qui des fois, ça va bien, ça va grécomène. Moi, je sais que ça moi, GDG. Ok. Maintenant, ça va. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Et n'a pas suivi en beauté. Bonjour, bonsoir, ça dépend à R et je vais bino dans pays vos alliés quoi. Voilà. Voilà. Les gens les sous toza na bandeko, ndeto to sola ka toujours. Tu es me consoler un sujet très important. Pour na nini ka mibali bazo souffrir. Pour na nini ka mibali nde baza ko bela parce que tu as moi ba coup de fil un peu partout. Surtout bandeko en Australie tu peux si nous mbote kuna balobinde kuna penza donc somo trop kuna penza. Alors ya moi souci na biso toza wa dans to là ba pongite po ka to luka nonu. Qui miep vraiment fait quota. Pour na nini mibali kaka nde baza ko souffrir makasi na monde lelo. Eza penza nini fluent eza nini. Bon, balandi, ba téléspectateurs, il y a tout le bel vie. Bah bonsoir, ça dépend de l'heure pour l'émission. Bah papa va souffrir mingi, pour va ça la makambo pressé trop, va avoir temps. Il va les a vie mobimba, ou ça na mutu. Les a dit qu'à moi va ventir. Tim ce qu'on a poto tellement au même en loisir mingi, on me tombe à ma solo tout le temps. Mon côté aux amis tout n'a pas 20 ans ma place mon corps. Donc il m'a kamutu et qui bien écoutez na moi ça bien écoutez na mon bala bien bon vendre ça vie mobimba so bon même on a pas vendu on kandé to ba mabala poto vendre poto lingana na divagation to ça mamna lo yenge tellement trop donc tout ça mamu bien to lingana o ba place on na hoteli kolo mobalo ya za yanga moi so za yanga pour ça dit comme vie mobimba ça dit comme to donc si bo banda so bo lingana na age ni ti bo kufa donc ça vie mobimba to ça mamna lo yenge te banda on a biso. Surtout aux sols, on a bien nos téléspectateurs à Papi Gen to le bel vie. Toi, spécial qui est bien noté, mais toi, on peut ça conseil dans mon expérience au biso tozu mouké. On biso bande on toi partager le sujet na bino. Donc voilà, c'est un peu ça. Okindenge Blanche Alobi Melina. Alors pour na yo, est-ce que ça pour na toujours ba ko place au tchali koloté, tu ça ozo ba choité, tu ça ozo yebate muto ozana yi. Ezane Abdul Mazam Abokulaka. On thème un système grandé zala. Bon. Mi ba et au bandela na le kono. Mutu na biso zala ki pour mi ba kande bazo souffrir. Blanche Alobi pour na ye ezape ba kimsu ba place en tchali kolazo ebate ya wata msu zo causer makambo nyos. Souffrir pour bazo bala basi na mawa. Oh baba la moi si na mawa te. So balina mawa on comprend de vite en beaucoup malanda. Donc ba balande ma mawa trop, tu vois. En plus bazo pressé trop. Ndé za ki bosse za ki ki fiançailles a ku na pote za la te bosana. Za ku boyo kan ka lelo bokutani lelo so pe mbala za nda ko to masa za nda so bo kanga mobala wa kanga bisaka ke pa mwasi oto mwasi wa kanga bisaka ke pa mobali ya ngwana ezo causer ba problème na ba foyer na bino. C'est ça. Est-ce que koyokela mutu mawa eza mabe? Koyokela mwasi to mobali na mawa eza mabe? Ya nalobi bien babala ka pona mawate po mutu ozo vanda ne vina reste à vina yo mobimba o nzamba tikeli yo wana ozana ye donc babala pona mawate mawa ozo loba wana ozo tuna wana eza mawa mususu mais na loba mawa ya ko bala te babala mo sipona mawate babala mo sipona mawate te ko be mangana lo yenge ko be na jena ote na loba bien na tunyo question na obi na bolingo
mawa ezali na nde mosusu mais ya bolingo te ke na balaka mwasi oyo atala osouffrir tala sa wande mte bomaka wande mte bomaka bandeko nde balinginga mingi te mawe bomaka ma babala mwasi mpona mawa te so obali mwasi mpona mawa ocomprendre vite ntango bokóma na ndako voilà quoi mawa eza nango na ndenge mawa fo yokela motu mawa eza mabe te mai nakobala mwasi babala na mawa te bobala nde mbango trop pressé eleka bino pressé wana ntango eleka bino yango na bokekutana na babeton wana c'est ça quoi. Blanche, tango po mutu abala mwasi, siko ça dit po mutu ayeba mwasi, tango eza combien des années, combien de mois et tout et tout. Te papa kotika batana pe yango ba garçon musupi bakoma wale afie ko liyo mwana fe ko liyo mwana. Okotika ta 6 mois 7 mois rotana bizaleli, bozotala ozotala, surtout mobali mutabalaka. Po biso mtokenda kobala te mibali mtu ayako bala biso. Donc ba papa mtu vaza mingi eve ba fongola ba misu, ba place ni ba ocha makolo, olinga na mère, ata momi nga vitoro ndeni, kota no vitoro te tala no liboso lo liboso ba critères bezaleni, ba comportement. Moi sotrozani lobby, rosimba bana nanga, ba ozala bien, tout ça faut penser famille nangé bandoya na ndako. Est-ce que moi so tout ça ko bala ka te kana lo yenge po moni moi ça plaire yo ka tout ça non. Bala mozo ba ke na bala pour na vie nanga. Mukotoko makana poto na conviction na kende tozo bala bona bala po na vie omona vie makambo ebele to lobe banoza na ngosuti nga ebiti na kobeta mama mabala kisasa te pona sana ngani bala na Afrique te siko basi oyo baza ko nyonga mibali na bango tina bulu pena mobali mobala beli bina ayi bina no mamona osalo eza po mutabela AVC bosa lompani basa lango parce que mibali bakomo koluka bagu mibale akomika gunanga momiana agunanga melina o beza gunanga te gwezala na biloko ezala na biloko sina lobango gwezala na biloko olia ezala na système concernant bino moboyeba wana bagweza ka mibale mais baguo bino mokomi omona ka mutu bakomi guna yo yango mutu ememela ba problème po otala mwasi kana poso nzoto libanda otala mwasi oyeba te kati neza nini c'est ça ozoye bate soko ozala mwasi malamu mpona yo do yo omona kaka enveloppe libando moni kaka oguna nga penza yeyo yango na eboma bino bapapa yango na omona bapapa ebele bazwa ba AVC mpona baguo baokeluka enveloppe libanda mteli ya bango mito voilà quoi. Est-ce que basi lo bazo respecter le mibali na bango? Bon côté wana na ozala moins 50-50 pour respect mobalo déjà c'est éduqué azaki éduqué wana ko côté la teo baso mibali pour mobali musu baza be éduqué bazali aza éduqué mibali musu baza impoli de naissance donc so okuteni kana mutu aza éduqué o comprendre que mobali nanga aza éduqué par rapport nde bo vanda par rapport à oyeba vieux papi so ce okuteni na mobali mo boye ane délinquant mutu esalaka bien te bon mobali ko zape mutu esalaka bien te biso to kwa to ape ba maman ko zo pas encadrer mais andi ma pe seconde encadrement mobali musupe ko zo encadrer lobi pa bongi ka yimta bakse lo face otalo tout ça ya salenga bo ka salenga bo na kompona yo musumala la tête mutu commence à passer donc c'est un peu sa vie na ngai mais là pona yo pona to arrêter ça dit pona makambo ya ki avait ceci la pona yo solution kozani wana to fona entre biso parce que so tali bien avait ça mingi nga mibali ba obela c'est quoi pour AVC pour na vraiment tout le ça dit solution kozani ni ba balingi ba semlongi mabete ni ba balingi ba saka ya bagu yo no bandela ya linga zongala ogunanga nzoka te mwaso zomona yo zomona ni longi mabe mwasa mabe azala raté merci beaucoup mwasa mabe azala raté oyo zomona merci beaucoup mwasa mabe azala raté voilà moi c'est ça qui a comporté est-ce que moi ça ko supporter na ndako na bana peut-être akucho na bana peut-être akucho na bana auto akucho na bana te donc moi si ya mabe azala raté moi si azala ka bien na mutu ya lingi yende on a komona que moi si azala bien c'est ça mabe loko zo boma biso bana surtout bana mibali kopona basi pe ezo boma bango pona kopona mibali pe kopona omona kaka guna yo guwana ya ngwana siko basi oyo zomona ke elongi mabe yona nda vanda na libala yenda osimba libala yemta omona penda ka zo respecter mobali oyo ke na olinga enveloppe wana enveloppe apambo yo ke na olinga yango omona siko ba ventire oke sana nda omoni neti mibale bele na ngana duzwa si jango jour wana ebise ngate to tika pona temps ezaki te mibale bele moi sa kucho na bana na ye akucho na bana na yo mais moi si aye na ndako akomo koisa
akomo kosela bana na makambu akomo loba makambu ebele ti bana na bakoma bandoki yo papa pe na ba sentiment kaka o mema mana loyenge basi to mystique o mema mana loyenge on dimi pe makambo mwasi alobaki na yo bana pe baka bandoki pasteur alobaki boye yo pe papa ozwi bana na obengani bango na divagation nzoka te bana bato bazana eloko te po ani mwasi alingi mbana na ndako te mais yo kuti mobali na bana na ye comment olinga bana te en plus bana wana esika babotaka bango yo ozalaka te esika ba papa na mama na bango bazalaka basala libala ozalaka te yo kutinuka bana soit bana on sait jamais na vie donc bana na peut-être bango ba ko sungo lobi koleka bana yo moko obota propre vie mystique donc so lingi mobali linga pe na bana yo kuti et ça le logo te ça nini mabende soki mobali ozane na ndako akebota libanda wana tanga pusana te mais oyo kuti na bana na ye en tout cas basi bo changer comportement basi bo commencer au moni maman bokilo a wuti na ekishasa ba mibali mingi balinga pe ba mama bango aye na mama na ye mama na ifu bakanka ndoki fu benga na ye mama na ka fu ke telinga na lela na tala ba video mususu ba mama mususu nde ba telinga na mboko mai misu ta pona lela papa na lela na lela mama batasane ndoki te mais tanga komi kaka bino pe mibali bo mema moka na loyenge wana siko mobali ni mtaza zololo to zololo mobali ko mwana mobali mtaza zololo te bo mobali ope anoko alinga kutu ba jewana te mais mibali bele ba mema na loyenge yango moni pe asona papa na ngai papa biso zaki mama biso na papa biso bakabwana pa ni na tuna kai mama biso ndo betela masolo abi na kabona na papa bino parce que nazaki kitoko makasi tant na kola pa mama biso zaki pembe penza abi na zaki kitoko makasi mais ba famille ya papa bino bando linga te bando lobaki na za mami wata na olia mbonga mo papa na bino na osili sango donc simba kiteti nde ba yako kabwana tant ba kabwani père na biso yako bala mwasi mususu tant abali mwasi mususu o mwasi na yako mona biso lokwa binemi na ye o comprendre mwasi na olinga biso te mais akuti biso mais alinga biso te o comprendre mais père na biso zaki sage ya on a vu fallait papa na na bomoyi azaki sage papa abiso so awuti musala na ya butu wo ga bu bat ba obe bana quartier ba obe la pera tom sa po na wana so voiture ba bika pera tom simta ka ero pera tom sa yo na bana ba yamba aya coach so akoti na ata bolala ki so ba tieli ba servir ye ala ke la musabino nyoso bola muka boya kolia père na biso za ebongo atolo bina na pongi abi amele so maboki mo boya banzombo anaso moso na lufula so wa pe tala banzombo maboko banzombo minene na lufula ufozala amele la biso maboki banzombo papa biso soki olala bongo te aibiki o mère na bango te kota suka peut-être ba petit ba odame bien te papa biso za ibongo nzamba wa lola oyo kanga papa biso za ibongo ata ye minuit bolamuka fuza na table na ye fubolia na ye azaki bongo comprendre papa ya souple azaka bongo bon papa belé ba yeba raté atika ki mwasi na mbana ayebite makamni elekaki peut-être mona pa linga beta papa longwa mona mabe weka siko ko motonga mama na yo tu vois donc papa botiki la rapé bana temps pa mwana zo mona makambu moya yebisa papa ezate po papa saka pour mama azaka pour mama nzoka te makambu belé zo leka mabe wana c'est ça quoi voilà Blanche n'a pas eu qui moi développement ya Melina oui qui la CPD mais est-ce que makambo Melina lobby quelque part pesa aspect physique ndeka moneka mwasi bwembala moko oyebi no kutata katinete donc mwasi muso mone bwemona azama be yete mais au mone wana aspect physique etindi yo benga ye moni ça va etindi yo benga ye alors tango yo bengi ye suka nango fo rouler na makambo okoma na makambo Vie, tant yo bengi moud, moni mwasi. Bandez la question, s'il te plaît, j'ai pas compris bien. Aspect physique. Oui, si ça compte. Oui, c'est ce qui aspect physique ils ont compté. Voilà. Bon, on va te marcher monter à venir papi gain. Ba mi bala lelo pe na biso basa lelo en tout cas aspect physique est compté beaucoup. Ce que ça peut parmi ba faute de cette exception be rebelle. Pour mon soupe cause en vieux mon n'est pas la tiji putia ouais. Veste pe bouton tia mais ke ba vie grand kadia. Mon soupe comme on est gondo muke donc aye pe batu ba juger ma be menzo andeye. On est tinga mo pravane ngamo batu ba benga bonga na calmete. Oh. Moi, je n'ai jamais calmé la vie.
Oh. Ata muta yebi ngate so amonga ba. Yo mdelo ngaba malambo. Ah, vieux papi. Na jonka tono vieux. Na songa mutu tu akoma so akomo vanda nga komi oh. Ozande boye. Ozande boye. Okenda no boye te. Osala no boye te. Tanga to na mona ko blanche na imaginer la ko mutu muso azalinga azane bon azane bien. Mais mususu pe za bien mususu pe mabe. Mais mususu pe za jipe mulai na se jipe. Makambo ezo sala na se jipe brana mo na vie. Soko yoki. Au préféré tchel na ninyo babenga so na nina mboka nini na kisasa. Blanche. Makambo mina lobi eza sujet moko eza kilo makasi. Mobali oyo azana bana mwasi aye. Tant azana bana azaki bien. Oui oui. Azana bana azaki bien ba surulaka ba pesa ki rapport mais une fois mwasi moko aye akoti na ndako wana alingi suku te tata wana so na bana na ye. Voilà. Majamba la boye bisa kona. Te mi bala bono e wana ba fojo. Mobali fo linga ozana na autorité. Atoka surtout so maman na bana ke. Oyebi ko tikali na ba petit. Do faut comme ma père mo bo fo longola délire. Faut so tie délire mso na moi so okuta na via bali bo so ebeba. Donc faut ça non papa mo za vraiment responsable ozana ba rigueur na katanda ko no a tikali a et. Donc moi ça banga yo. Avec bana nga herbe fo za na table. Tam soule to zakina maman na bango. Donc vie yo lingo laksa moi so yo zo remplacer na bana. Faut ça la vie bon non mais madame bon et perturbé pe bana te. Donc faut se battre na maman la bango même ça sur la bon héros. Maman bango là ça bon héros. Donc faut to battre la makam mémoire bana maman bana tu ça bien. Donc faut to la moi rythme wana parce que tu es perturbant to kati pas to kena je me souviens bana pe ko ça ni pas et bébé. C'est ça bien. Alors sikoyo pour na ndina tout question na pour la lelo makambu ya ba qui avait si wana ici là. Moi c'est mon que to koza na ngoti. Avec sende ici là lelo te. Oyo ya ba mabala ici là lelo te. Te ici là lelo te. Pour AVC pour ici là, il faut ba mbali batika na bagu, basi be batika bagu. Et moi tanga kala tanga ba maman abiso akala ba ndo pona te. Ba face ba père rebelle face ya mystique, so tali ba face ba vie mususu ondimate ke o abotana pa maman ya boye tout, tu vois. Donc ba ndo tala elongité, ba otala ka bolingo. Wana nde bolingo zaka solo. On a sabino bolingo penza toko ezala asute. Ebele ba finga nga so na bibongo longwa bolingo seke yokuta na ngoya mabe. Ayaka olobe bele zate pona ya ofashe ponga pena kenda mabe. Wada okenda wana bo loba loba wana. Utapesa bi. Te bolingo penza ezala sute poko bolingo ezaka ba mama abiso akala. Po mama ba mama ebele ba bala ba vie mo so tali ba fasa ba vie wana msu oya mena ba po quartier ba fasa te bank sa bana mikie. Mais mama na vanda na ye bali ne pela bolingo ne pe ndoke bundere pe bitumala baba. Mais oui, on va faire ça va bien. Mais oui, on comprend. Ba vie belé ba faire ça bon. Si ko ba vie belé wana ba bota pe bana ba ngo ba kuma opona. Bana ba bima ba faire ça ba vie wana. Si ko ba bima ba ngo ba kuma okepona. Oh na opona mwasi aboyi mobala aboyi te. Soki ndebo tiki kopona. Ba go makama ba guso elongwe en tout cas ba AVC edimné. Pona yo za d'accord na melina soki batiki kopona est-ce que bagu wana ba enveloppe oui batika bagu bakende penza ke wana mais soki botocha bolingwa solo na kati solo ba deli kwa elongwa oui so elongwa te AVC elongwa lango te AVC na nga obena bagu na ngai ai yo bena bagu na ngai wana suna mwasi bususu atanga olula bagu na ye wana eza bon et puis tanga olula bagu na ye ngo wana pe ekomi pesa ka epe mbongo tango omoni ki ye te omoni mwasi ozana na ndako te omoni ki yo wana nde mabongo pe makasi me boni kaka bagu libanda mais ligu ngo luka pe libanda ka ba kapete comprendre les vies Blanche le bas Blanche vieux papa tout n'est ni mais na bunsinga mo question c'est question kuya za solo baba yo ke comment comme ici là comment on ici là ah je suis là et si la te finalement pas pour na ko avec ce là na ngote pour na bagu avec ça aussi là temps pour il va la poto da baba mourir ma casse bali bolingo le goût de ça il va pour ali l'homme la visio ba grande c'est la te comme tu me sanote et ça nan et pourtant so bozaki mo monde de baba jom subi baza nga mo na ngana ba frère na nga mo mina ebike abeta 3 obeta 4 respect
maman azoya papa na bino ba belle-sœur azolela c'est pas to faut kenda nango oncle quoi ça mona trois chéris na bon to pe ba yebani ba faut kenda na maman ya mo ba no rapport to kenda na maman bongo yo pesa bon conseil ba kenda mo akenda ngande bongo te mingi ba ko ba investi ke ba fidèle ba za on na yebi ba finde ba fidèle ma musuku to makamba osala omona kutuko musuku to ngapa moko ya mwana tanga kombeza te mena ya beti ya so porte mwana tanga moto pa muta famille tanga ko moto ya mena ya ba lobi atokuti mo sna ba bimane italien na bien si quelque part peu ça dit il faut mobile azarape na mo ba débat droit ba ninga il faut ça bon te on a conseil na pesité mais ça poto ba vimba rapé trop monde tingana lo na par nanga ndeti ngapa ba oncle na ngaba ni donc momi masoko yena ndeti na loyengo okutana na bamboko mazaki no ala bebi so muto kodoka okuta mo 2 mois 3 obeta muto do yemo kuto ko na droit chemin pour nga on eza conseil te na ko conseiller ba tout ke bozana basi mi bale misato pour ezaka ba na balo benga na yoka na kini ba papa bazaka bongo te melina te na olobi na yo bela ngote oui ya yo na lobi ya melina olobi na yo mais na sens que eza eloko conseiller mutu te ke non beaucoup mana basi 4 5 c'est ça moni moi ça doit déranger mingi za na borno libanda ya mokili ya ka moko vieza moko so moni ke na palon à l'est ya kana yo mutoko kuta merde chala ke merde chala ke doto viva une fois so moni ke place aux Zambia c'est abete vieille bela zela na o pesa bino conseil zela oyebela na oui ezela no ya mena apposer nga question ngaso basali nga bon mona nga mutema nango ngamanga so mbala senga mabe na to David papi na no matérialiste était na mora ke moi si magi dila ngonda abiso mbala sali mabe so mbala sali nga mabe il y a des sortes de mabe vie mabe mususu ndeti mabe nini te na lobi te kasana lobi te ya melina c'est qui mbala no pe azimo moko passer po azo atami balé te ngati kondenga omonde tinga ngambala nga kosula ninga mbanda te ayango nozo chinda baninga bazwa non ngala lobi ke soki basi ba onyokola bango bakene ba VCT ya melina na lobi te ke baso ba même moral na jona ya melina omoni mama za lobi te ke ya nanga baso baza moral mo na mobali na même moral mobala ke tromper non ko mbala somo ki mandako ya musa sili boye akimi ba mais soka ça non ouais surtout mibali mo boli la poanika bobela na AVC c'est normal parce que mobali uti musala okomi na ona ndako te mbamo bar tango komi bar okomo benga na ba gender na ngana akoto wana obenga ba gender wana pani et puis nenga tout père so que bar ya melina c'est que père a bien te na palais zela na musuba so na rabi o moi si penda so na mbali bien mais mbali tenga ndimite melina zela nda malina poto ofinika vunga mbali uta musala zela ya vunga zela azo kanet na sacha kota palais zela na ebisa azo kanet na sacha akota akota ya melina soma ebude sa ayi ke la bonne que vraiment il a nzoto simona koti na couverture ngera na loba on va chauffer ma terre ouais Blash a raison Blash a raison la sens ni ba si tu ko négliger mba ina biso trop la sens ni le goût de ça basi le goût de ça en plus basi ba négliger pe mba to ke tozonga ouais ala raison Blash a raison pour basi ba négliger mba lebele basi belé ozana katanda ko moza salité bolimbisa ngamba salité mutebo mabino ebele mwa bali so akelinga mwasi libanda a mesure mo ibale beba banda ya nini a mesure yo kote kuna masolo na sens ni basi boleki salité po ni oza ndako yo so moni de yo so bocho koki soko so fana na kama robe de nuit na soki ya salité so ya couleur ni bando kangama kinango soko banda ka robe na bando soko olambela ki yango na poza nango yango na pe mobala uti musala yo kutoka na tuma robe na so lambaki osali banika na tuma robe na mobala boka mobala soko tukubati po yango epola avant yango mobala boka misubo kaka yo boka misubo tendresse pesa tendresse on osala non elambara banda tika kyo nango ayo kuto na tendresse ke sala na wa siko tanga ya boka misubo ta moni melina na lamba nzomba mobimba abwaki kuna le goût de ça ay tanga sala bokote kuna ba longa moi nini ta botika basi boy ba ovana na mbale moi sur la parfum bokoto ndako babongisa bien moi si alibala bandoka ngama ina plante yango si atula ba 6 mois solo le kitwa na mutu
on bala tia mutu boy solo azong sa mutu boy solo plante leki solo ozoko kolongola na plante na mutu te pour changer moi ça le quoi moi c'est fou on mi bonga maka mo bala ye photo lelo kuchi obo lobi kuchi obo mbala ofasha ko mona yo no mono clair tele choko mo linga ba kuto fasa ba mbululu mona fasa ba ndumba ayo o mbululu nani o te mbululu te mo binga kayo ko mo akomo nuko ba uti mo ba no so ya mona na imsa bino deja moi si za pa na fasa mbululu o mo ba so ba finga moi so andumba so za bien te ba fingo ndumba te jamais c'est ça so ba fingo ndumba c'est que vrai momi donc ya wana na obi basi ebele bo sala ba ndumba na banda kuna bino ndumba te okelinga mibali libanda non ndumba na sa mibali banda kota mona nani comprendre chikala zala bongo ya bien ndangwana isati banduka ngama kiela kaka nuni si mobali bale nuni bale nuna rate mi koso kwa bolingana lobby ato mela ni kento ke so mweni ke no boko munoko boko zozere kaya musata akota yo utswat unazona si on comprend yo na mobile tango ya kuta face no ya matembele amona ka face no ti matembele bela te donc en sait le jour akutute amona ka asa no kia sokola bima ke na pas gender na c'est comme ça donc so bola soupleté basi etali bino après tango ndeka nga babala ngai okomula alliance nda muto no salite basi ebele le bokomi saite nda mabala te ebele basi ba basta poto vi papi ebele ba propriétaire regarde toi finir na commentaire yem to yebo comprendre toke na ebele ba propriétaire proteste libre surtout za te ba mère nord na fongola blosu ba bomela ba boki timba surtout ba to ba mela ba boki proteste libre vie za ngate surtout ba mela surtout ya ba masanga ba sanga te en plus moi si ko mela na masanga dele bongo surtout moi si ko mela ba moi so no mela ba masanga na moi so mela ba masanga aussi la goutte tongo mela masanga no komi de mai o koma bien te salité makasi moi si mela soko melaka c'était makasi so moi so melaka ponga melate blanche melate mais so moi so moi ko mela moi vena yo ndeza la rara lingisi mutu mais moi si o masanga ko dominé oté ça bien te pour moi tu es dans ce hôtel mu te mi ba mikolo ba ndeso uti bara sisa ye tu sors dans papa ko sale balala pe bongo tali bino a comprendre vie faut te rosa nani voilà gaye c'est des choses les goûts de ça non mais obi que franchement on conseille mon gratuit autant susu batum susu tam soit pesa binoté voilà conseil moi gratuit libala et comme kalate yango so monde ba mibale pour moi si aux aïna biti ya ko bosser avant phase au bossa souté olala bongo vraiment wa so leki limbondo vraiment wa so leki limbondo so si so leki limbondo on a filmé s'il vous plaît bo s'abonner na Melina Swamba TV to bebisa ba souffle to loba to pesa bino mi s'abonner pas Melina mamwa bo s'abonner bisona awa na tolobe la vie to salaka journée moko kaka to salaka chaque samedi faut to changer to komata na deux fois par semaine to salaka journée moko na semaine mais bokende bo s'abonner na Melina Swamba kuna tokoba to salaka ba vie na biso to kende nyonso to kota ba live na biso makamusu ezape tokoba na pe ko sola na biso na nde to seka tim vidéo na biso tango ya isusu ebakisami bo s'abonner na Melina Swamba TV boza décider s'il vous plaît na sengi bino s'il vous plaît donc voilà quoi voilà malheureusement na biso je crois que tout ça clair to comme na biso na suka tout ça qui vraiment clair nyonso to salaka po to sunga yo. Ouais. Tant que je crois qu'il va développer le mot très important. Babi, point clé c'est bela wa. Protest libre faisala. Mobali kozala zololoti, nakata parler. Bala no bana ndaku, bozali bien, moi si moko ba. Tangu moi si avant moi si on a bana bazeba ndokite. Voilà. Obi mo mona sama na poto après sama na moi si moko se ti moi. On est bela bakenda bani. Oh non, ya Melina, ya na nga ya poto na 8 ans. Fi yango
ayokuta papa ni mtabingi saka français na moi sine ba sembla na ngimbango abi master salaka ko sa 10 na poto mama belle mère na kanga endo na bima bazong saka yo zonga poto tina 17 ans oui aza lelo ayo kanka poto sola sute master mwana ko so mwana na zandoki kala kaleza kiti tango komioza mama pono ko sala pete ke no boge luka ko isilaka vraiment ba sala ngona ko poso daki mwana yo boto zong c'était basala ngona ko mwana yo kapasa que mwana déjà ba vie Afrique ko katé do fonga mona milo kala so c'est quoi ni na mwana mbandesa ka moi pe bozwe boche tina avion vraiment faut ta papa irresponsable aza irresponsable pourquoi pas bongo aza irresponsable dernier de mbendre voilà pour ya penza noko penza jamais ko atika makamba bongo ileka pas mwana voilà quoi voilà to comme na na suka je crois que c'est à prendre ou à laisser. Voilà, c'est un conseil à d'abord tenir biso regarder ce qu'on a fait dans les commentaires kabilo mtu boye bo melina so mala blanche kino ba ko duba ye ma balenda ato yo fingi na e denda ka bete ta sokolande bien et salo bien ouais donc nous sokolande bien sokolande te ba sokolande bien njora yebisa bango ko tika ngenza te ouais bien bo sikolo ba sokolande te bazanga ba sokolande te te ba se bele ba musique et conseil gratuit moi si ata tozan na hiver na se na biso basi ko meko chama ya moto te ata o tied ndima malili yo de soyo et soyo kitoko ne longi ma malili surtout longi souple ma malili ata na hiver ata zo soyo ma malili TV 4 saisons na sokina ka bongo ma malili bebe sa fanari longi ma malili ma malili azongi sa abongi sa rappel si abasi voilà quoi ouais voilà. Blanche peut aussi dire ça, le basso que ça nini, conseil nous regrouper ça, batunio sur Borlanda, biso puis votre retenir nini, peut aussi ça la biso. Peuple congolais boit batapétage na ebi. Mais to pesa mnoka conseil. Ndenga bien ba ser ntoleki na biso binoté. To appel spécial koleka binoté. To eka ko pesa mno bofunga po mabale evanda te. Voilà. Donc ti mabale evanda te to comprendre te. Donc to bien ça bino bo comprendre ma mususu. Moi si eba ko lambela mobile. Ko lambela mobile. Ezate osomi manzoma 8 euros, oke bwaki na fumbwa te. Lambela mobile satika olia. Yeba ma ko lamba. Mais oui, so ba télé réalité na ba pe gen. Ko zo ngo kala te bo comprendre vie hein. Ah ouais. Donc Vous avez bien papa na maman toli mabale vana ndeto saka na ba Afrique ba koko na biso ba mère na biso to zalaka toli to sala bon même malgré tout berrer to abatu to na biso te ke oh to saka berrer ta zatete mais le cambo est 5 qu'il faut gérer pour na vie no ça bien gérant. Ah oui. Si. Alors Mélina pour aussi dire ça parce qu'on zone pour pesamo quelques personnes dans beauté bazelayo pour aussi service votre ballon de biso nini moi dernier conseil et puis ebi ke yo outi yo kenda pena na boutique mais avant tout ça non ebi si bato wana ba retenir une émission we banani basi oto mibali bato nyoso bo retenir kaka basi boyeba ko sokola mwasi yeba ko soigner mobile no na ndako mwasi yeba ko kipe mobile no na ndako po esala bien po bazwilo mbanda te po da ebi basi mususu bazala penza ke so aza molende po bazwilo mbanda libanda marque mais so moni mobala comme misu libanda mona moi cité libanda c'est nanda ko mobulu ouais conseil gratuit basi boye ba obongisa mibali pe boye ba obongisa basi no basi belé pe au mona za mobile nanda ko ko bongisa mama no mtu fala so mobala ba ko pese ba charger be moi ki na ko musala aloka ba charger bongisa te nasan na lobite ke mobala la kisa moi c'est abo able par ça pour moi ça la bien voilà dans na sens wana quoi oui na komi voilà Mélina outil Bembo Melina somba utaki Italie, asi na ebisa bino na uta Italie na. Ah ouais, eza site business. Ah ouais. Melina to lukala na biso. Neza wa. Voilà ba plan ya ngwana original. Emporio Armani original. Babi original. Oza ya salopette. Aza original. So pusani pembe no sentir penda ke loko eza original. Ouais. Yango. Babi to ana ba Armani ya solo yeyo Luka Melina Swamba botika bangwanzu botika na ba Turki pardon donc yo te o boutique o zwango te o boutique no te kaka
te biloko eza certifié donc mete bimi ate biloko la banini botika na batiki olati tirki oleki na Facebook okomo tia bote totika batirki pardon wana original yeyo original Emporio Armani original yeyo amona na boutique taille nyonso eza taille eza bobenga bata minene pe oyo sito laksi ki oyo sito laksi ouais bata minene boya ena na oyeba te ata kutu Versace asala tisi oyo mo boye te pardon Armani Emporio oyo asali eloko na yebisi bino so boyoki na pembeni tisi na yeka modele emonanela na pembeni donc akitoko Armani Emporio boluka melina swamba babi makambo so bozwi melina swamba te bozwi blanche kino yeyo yango papa ebozaka mpe basolo abi ebokataka te tolobela bamama te o bino mpe moi chiratie boye moi evielanga excuse ngai comprendre faut bozalaka soin licha kitoko boxer ya kitoko mama patala comme que pona na bagroupe ya libanda pe e compter po papa pe ya mon côté mama fashion moi tolobelaka bamama te papa pe toya malembe yeyo ayelengi na pembeni na yebi te tande basala basakana na ye basakana ne kitoko bozalaka boye sengla pembe boxer pembe sengla pembe mama boye bape kosokola amisu ba sengla mibale ko ekufaki kasa lo bambala na subi bah oui mibale be la table ba pembe te ndana onika Emporio Armani original babi original le goût de ça basala ndet na kati ndet libanda do basala bizarre comprendre hein basala moi marque moi genre OK ni na tout jean pantalon tissu tout oleka ouais babi sirvati ya kilo Emporio Armani original pardon botika na Turquie botika na pe Chine boya na original pardon oh mutalati ba l'équipe na nzia ba respecter s'il vous plaît ya pembe ezali ya noir ezali ya bleu ezali na Suisse voilà quoi appelé Evier so na tali koto yeyo ya pembe pe ezali donc original Emporio Armani bobenga ya pembe yango bana na kati foto ko fongola bilo nyonso te so yango eza na kati ya ofongwa na ebisi bino eloko oyo bango baza pembeni na omona nde elongola baposo aza suka nga mona omeka ete omeke na Chantal Deborah ngai na banda liboso baposo nde elongola banwaka maboko na yebisi bino na ndenge bakosakana te nga mo nde naza maboko na ngai eza baposo ezolongola niveau mabe donc boluka melina swamba eza ya solo ya lokuta kutu te oyo naopesaka un mois mpo baposo oyo nyonso esila opena maboko ekomi pembe elongo mpena batache nyonso après toza na masque oyo azo se réingénier elongi azolongola ride asala pe alongola poso akomisa pembe alongola batasha mike na elongi aza kitoko makasi toana kisa minu toana kisa batashe toana kisa basystème ya papa ekomisa pena système buluka melina swamba toana système basi oyo balukaka bakoma basima minene bakoma batolo minene donc boluka melina swamba solution eza na makasi kutu toza lisusu na bakisa bamama oyo banda oluka biloko ya bamama biloko ya bamama eseye boluka melina swamba bozala solution eza partout ouais Blanche moi deux personnes bambote deux personnes vie évite message monde eza capté vie mabe na ende alobaka deux personnes yo pe le big RCP na bebisa la ngabo vieux boka Richard Lessa masala te dit moi à quoi ça sert vieux te dit vieux papi Richard Lessa oui abagina bisolinga koma kasi d'Angleterre Richard Lessa en Angleterre en tout cas vieux Richard Lessa message ne comme pas papi gentolo de la vie hein nyoso ebisa nga na ebisi voilà et commis alors 20 ans mon staff na yo la Mario Ngelebe bonjour toujours Zilele Emporio vient na bambotango na Suisse vient na de la montre à Rolex kando lobaki il vient na mairie Poutou na de la bino vient boire cadre ba côté kuna ba base na ebiki za bino bambote na bino ya trop il y avait Mazikou il y avait
Sharon Koki, Bambote no Yangwana, Alexandre Maram Kinoa, Christian Kinoa, Tambwe Kinoa, toute la famille Kinoa. Bambote no Yangwana, Hermeline Kinoa, Melina Swamba, Bambote no Yangwana. Papi Gen Bambote no Yangwana, Tolobe la vie. Merci beaucoup. Donc, les parents français, la gobert Kende di Bolingo, va remplacer un organe à Bolingo. M'tambang, m'tambang, on a qui n'a venu mon awera son, t'as pas sponsor Bakoti. T'es chargé. D'abord, Guilin qui a mis Mouninga noté. Bambote no Yangwana, Guilin Dongala, maillot fort. Voilà. Y'a Yangwana, donc, eh, viens charge. Moi, papier a belli. Nous sommes pardon. Non, papier. C'est la bonne maman, voilà. La pesimbote la ngana moyaya pasteur Godé Kongi IFM toujours Kolondeke. La pesimbote la ngana pasteur Lunda maison de faveur ya ngwana. Na pesimbote la ngana masala ngai Eyange Bolia babi ngwanzo ekoi na kacha mikili kwa ya bakabelo kolo kabelo nde ayena na niveau mabe kwa. Na bosa ite masala ngazina la guerrière yo yebi. Kekota suka les sous na bosa nite Olivier Temu babi peuple mundi bunde makambo mon conseiller na bosa nite Jacques Mawanda yao yango masala nga Jacques Mawanda na bosa nite Pepe Yolo yao yango na masala nga Pepe Yolo. Donc voilà quoi. Washington grand pays na minute. Washington grand pays yao yango wana 4 balobi do suka na bosa nite babi boss Steve na kacha kafufu babi akanga kafufu na niveau mabe do boss mute babi akangi nzaji ai babi angolé zongi babaloli angola quoi. Donc voilà quoi. Na bosa nite Luiso Sadisa yao yango wana na bosa nite Wakota suka Simon Passi yao yango wana Simoni. Donc voilà quoi bana ngola so na pesi bino ambote la linga bino mingi donc nyoso na na pesi mbote na pesi mbote te do boy baka na linga bino balobi mo ba mwana gimbanseke body de campo mo ba mwana gimbanseke bana ngaba nyoso bendele ko ya te quoi. Voilà en tout cas merci Nabino Ndeko Bolandi biso. Je crois que Tozali, hein, Tozali. Sharon Koki, ana mokonza bana Njil, bebi sa ba mutu na Japon. Viens ngai tout c'est mususu. Mama likolo. Autre m'a dit l'autre quoi. Na gata Amérique, ai babi Amérique ezaya ko inda. Sanko banga tout c'est mususu. On a bossa interview na ngadi do marikani, mwana nga babi chabwala. Président. Ouais. Président, allez. Meri Poutou na Suisse ya yango bata mbongo na kata Suisse bato aleki bato tout na mbongo. Voilà. Yo wana Meri Poutou. Merci beaucoup. Ya yango na vie no zela. Meri Poutou to zela. Merci beaucoup à Tolo Bela vie. Merci. Tolo Bela vie. Moninga na yo te. Zilele amporo. Tsala ko zala masa na yo te. Suisse vie na ngana zela kitoko maka. Na maboko chérie. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo. Aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mobala Sandrine Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama andi nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiabu na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote oh. Germain Mambuya nani alula yote oh. Na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Ambrogeni Dikengele Elembala le géant de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengeton, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kambadi Malela,
Ado Senga Disengomoka et Doziola na Suisse. Patrick Luzolo de Genève. Mokili Nzambe makambo maleki o. Mokili Nzambe makambo maleki o. Mokili Nzambe mokonzi o. Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe o. Mokili Nzambe makambo maleki o. Mokili Nzambe makambo Professeur Augusto de Jena. Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spaniel Dombassi, Géo Kisunga de Génie, Taziro Tazimambo.